bato bamona loka ba 5000 francs à Kinshasa babenga ngo balipa mateko fele ngone za ba concert loka ba voilà il faut voir que Fally azaki pe na sentiment ya public ne ya Congo et ça problème amona bango kala te ça problème ata ba 2000 ata ba 2000 tota rama ba sécurité faut assurer na sens ni omoni bato ba ki concert na bato ba vane na VIP na o ba vane kuna ba ka bato ba onya suzo kati bo ba misaka makila donc ba yaki po ba sepela ba songa pe na ndenge ya bien pour MC azalaki na mbongo ya kofuta $50 te moi msusu 3000 4000 omona mneke problème exact so sécurité zaki assurer pour les sécurité za assurer par rapport quoi so ba concert loka ba 5000 na ba ville wana et ça ba concert ya ba chege na sens ni ke omona mneke chege pe ke ayi na concert a ko fina 1000 francs mettre rolia soda rolia omona te ke bien te Trace RDC News, Babi, abonnez-vous toujours massivement. C'est votre MD serviteur Alex Ngandou Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse. Kakanenge Tolobaka l'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci Nabino, ba internaute tout au Bozalaras, coaché dynamisé à Kolanda. Bah, émission Nabino, bah, programme qui toko na Trace RDC News. Pourquoi pas dire un grand merci à mon partenaire privé Aristote Luamba, les Chinois noirs. Pourquoi pas toi aussi l'international Jimmy Bayindoula. Je reçois pour vous Janvier Ouata et Totorino Yatembenende pour partager plateau. Bonjour Janvier. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé qui par la grâce de Dieu. Ouais, moi gentil na batuno so balingara. Ouais, batutu bolinganga surtout nga mona ba maman pa ba maman penda balinganga makasi na bo sente maman voisine bokomba maman sociale bo continuer ko soutenir Javier na bino Wata na bino Totorina na bino Yatembe tant na loba bongo bon pende sala ba moi bien po balinganga loka ba maman fidèle o ba pesa nga mo ba conseil loka ba Myriam Wete Yaya Bastar nyonso ba mbote na bino Javier na bino yeyo Totorina na bino yeyo malgré moi ba maladie les kaki mais toujours en force pende maromtu ezongi kaka ndenge zalaka ki basket mo konza double continent Janvier yo Mama Alpha et Futu Babi au senti bien que ma mère n'a pas eu le tonga au senti bien que madame mère Alpha et Futu a fait son mot de place aux amours à Londres et à solo. Ouais, je profite aussi de saluer Lionel Kasso à moi, à Poto, il y a des partout depuis Paris. Pourquoi pas à tout, grâce à Umbatel à moi, Sinzambe. Janvier Ouata 7 mois après Totorino a été mérité les boss live à Kangama qui n'a confinement dans Mboka Bapaya, l'élo de retour. Comment on a papa zongi sunandaku au santa qui n'est ouais babi ville zongi lengi babi mabele amboka seni ngana ki mokonza mboka Totorino ya tembe plus que tembe au senti penda to akina na confinement batutu bayebi ke batutu bazalaka toujours na palais ba concert bando obitate au senti mon pépé ya ba concert zongi lisusu avec Fox au senti que toi qui vendredi toi qui na village c'est Timba au senti que ville banana ya ville ba savoura que au senti penda que ba petit na biso wana ya batekate ko au senti penda que oui ba moné ba petit na biso na ville batekate ko au senti penda que oui jour wana penda ba live penda que oui ma solo penda lagi caro senti penda que village chez Timba bateka ki au senti penda que batu ba savoura ki batu ba bina ki ba sepela au senti penda que sentiment zongi na Kinshasa héritier Wata Totorina ya tembe Koloville Santimé Zalene Lengi na kati ya ville wana ya kosakana te. Voilà Koloville Santimé Zalaki ya kosakana te mais to betano li solo ya week-end wana o Wata beta ki 3 concerts zaki donc 3 événements na kati ya ville ya Kinshasa après confinement. Hérité Wata vendredi et puis le dimanche zaki Jibem Pianana Fally Poupa. Comment juger qui événement on est les canaux qui après confinement. Bon ndenge mabete bango nyonso tout ba beti musique ya kitoko batu ba sepela ki batu tout ba kinde ba concert wana ba sepela ki mais moi motema mama passe moi muki batu ba kinde concert ya vie na biso artiste na biso mboko ya munene loka Fally Poupa abete concert ya bien mais sécurité pende za ki assurité par rapport au santé ba journaliste ba kinde ki ba caméra na bango ibungaki ba nini ba micro na bango ebungaki bana batu msu balingaka pe ya makasi ya basi wana o senti ba kende na ville ba téléphone na bango ba montre na bango ba saki ebungaki mais concert héritier Wata Totorina ya tembe plus que tembe o senti penza ko concert zaki moi ya classe o senti concert moi sécurité zaki assuré na mona pe ya papa chéri o senti penza que soko pompe parfait na yo o senti penza ko zo dégager muto aza mpanzi kuna zo yoka malgré ba prix zaki moi différent senti VIP 50 nini 20 o senti penza que oui concert penza que
au senti bat bakende concert na musique ya bien et babeteli bango bazongi pe na kuna esengo ezalaka bien que bat bake bayoki musique ya bien na suka bo ba téléphone bunga au senti pena que ozana esengo te place kana mona mabende yango wana. Est-ce que on est allé faute ya fali pour bateau eza faute ya bateau baya qui va créer ba des autres parce que si je me trompe ça mis après concert na sortir batunde bazobima au moins tant total orchestre total wana total fali poupa même ata concert ebete mabe benga baka fali poupa bete mabe izalaka toujours bon temps déjà obi ke obeta ba concert moko ya munene na kati mboko fo wasimi ba sécurité za penda normal izalaka bien ozomona pas tout le monde te que oh chef à sécurité te tout le monde te producteur organisateur te total la biso to obi ke concert ane zaki ya nani ya fali poupa ya ngonde M bobeta ba concert ya minene bongo loka M to mona ki wana il faut ba sécurité za assurer au monde amdeke oui so sécurité za assurer au monde amdeke batu ba kosepela et que ça moi bien quoi pas tout le monde a ba concert mususu pe na ba place mususu au senti stade mais sécurité za makasi tout le monde a na ba américain tout le monde a partout dans monde pourquoi pas ah pour le na ba concert mususu nde batu ba mona loka ba 5000 fois na kitasa ba benga ngo balipa mateko fele wana za ba concert loka voilà il faut voir que fali azaki pe na sentiment ya public ne ya Congo et ça problème amona bango kala te ça problème ata ba 2000 ata ba 2000 tout à ramba sécurité faut assurer na sens ni au monde bateau ba ki concert na bateau ba vane na vie puis na o ba vane kuna ba ka bateau ba onya suzo kati bo ba misaka makila donc ba yaki po ba sepela ba songa pe na ndenge ya bien pour MC azalaki na mbongo ya kofuta $50 te moi MC sous 3000 4000 au monde amneke problème exact so sécurité zaki assuré pour les sécurité za assuré par rapport quoi so ba concert loka ba 5000 na ba ville wana ça ba concert ya ba chèque na sens ni que au monde amneke chèque pe que ayi na concert a ko fina 1000 francs mettre rolia soda rolia au monde te que bien te ceux qui sécurité za assuré ya bien santo tiba policier bien au tiba ta sécurité tant moto zo na bambonga bongo roboya ozomona malgré moi koko sezanga te mais mingi batu ba na yebiso ke batu baleli makasi batu baleli na ba petit na biso ba leli ba chombo ba iPhone 11 na zo biso ba saki ya batu suka ya kosakana te mais concert ke bete na okitoko la bonne musique ka fali ninga betaka mais batu basonge ka ke mayoki musique bien mettons ba yibie abousi GID. Voilà, un grand merci à toi, Selija Kwikumbi, mon homme de tous les temps. Pourquoi pas mon tonton de luxe depuis Brésil, Henri Bakou, TGV, mon Ningaya, Christian Baloukou, l'homme de mode d'avion. Tous on a la team Ouatta, mais départ, quand sorti, il y a mi-ange, mi-démo, parce que tout le monde est à départ, il y a quelques musiciens, tout le monde est Bexi, a passé déjà départ. Diego a passé départ. Qu'est-ce qui se passe dans la team? Bah, ça déjà ba départ. Quand ma départ na ba orchestre tout l'andilango, c'était fallait pour pas pour sentir bat musu batikali. Ba musicien ba kima na ba la team le quoi disque comme des paiement ko pénaliser pe jamais la team c'est hérité ou attends tout la boto mon hérité. Parce que la qui hérité dimanche passé et pas mamie là générique au bandela. Et ça problème était et comme dans mon colomo pe sili na ngo, ça un problème. T'es pèse na open na retour retard pendant disque était confinement ba tout boyebi ke ba leader ba kanga na poto déjà MC sozo ba départ par rapport à faire na biso merci MC déjà qui na départ déjà na confinement parce que ngato c'est la héritier ya nous sommes en retard te ndenge MC to tracer calendrier na biso ça na cas normal loka yé pas ki na un problème te ba o bazali pe ba obeta kaka biso penda ke pénaliser biso te pas déjà ko mona to mona héritier biso to zo mona héritier to torine te Olivier qui a l'espoir ya bana minza nyonso o senti penda ba platinum mwendo o senti penda ke ba gi basket mo konza double continent biso total la héritier biso to landa héritier ba mettre l'euro olympique mandembo ba c'est la mi-ange mi-démon bientôt ba resepela déjà générique ici ba bandeli on quand le bimiko to benga facile tableau tu es facile ni en ce marambo sikasko et bandi. Marambo sike bandi il s'appelle Janvier Ouatta, j'avais à Totorino ya Tembe. Un grand merci à toi Emmanuel Balangana 001 code mondial depuis les États-Unis maître Akaziti Sababi ceinture noire ya Bandal. Un grand merci à toi aussi Yunisa Isabella la patronne depuis Belgique, Micheline Zitissa Moté Malambert qui tourne en Belgique, international Sylvain Katounda millionnaire à kilote. Janvier Ouatta qui est vraiment dans souka question moko yelinga ya na moni message moko et penda babi mais yope kuna ba mono kara. Bo yebate bacho noko mona kasiko to famille basi kuna. Et pas nani wana lepsana.
bon yozo courant te na makambo eleka te nga mona muta snell te na za courant de ni nga sala na snell te nga na nga chroniqueur journaliste ni en courant qui na ba réseaux sociaux ba makambo tout ndenge zo leka janvier wata déjà so mili puta mariage te makambo susu il faut yeba ngo na ndia mabete makambo nyonso tout te bat ba yebara tango calendrier za ependa ke wo senti mutu so na top makambo nyonso ba yeba na yebite ya nani wana minute o bato bazala na ba succès ya kala so asali ya boki ata crachat boki ta suibi bato tout ba yebi mais ezala rapende comme moi passi yana zo tout na kombo ni nani ngasa ça elle s'appelle Karine Mokonzi mtazo bala Nikolo maman na bino baptisa yo na Rena Biri maman na bino check no maboko pambola rabino nzambe seigneur pa makamboyo nga déjà na so baptême déjà kala na église catholique abena biso abema ndozi akufa batu tu o bana Christ roi awa kasi na répondre nga déjà maman nga déjà na so baptême mutasimba ngai msubi ndabo akela nga mezaka abema ndozi batu bayebi na Christ roi en église catholique mo ezala wana mso mona ezala nga ba mise en scène ekoza pe ba photo mo monter o bomona wana ba montelo pe lisusu yo mona te na loba na ngelo côté ba photoshop ezo senti bon parce que bec ezala ki yonde fuka mayona Rena Biri te bafuka melaka nzambi na roye biso ke bafuka melaka nzambi na ndenga maboto na pinda ba mère na nga ba ebisa ngo kama fidèle te ya ngale yo na so ebiso ba photo monter pe ezala na mboko yo sakana te o senti ba photo pe na shop na ba koti loboko ba sali pinda o nani video ezala nango wana ezala nga te mso ezali pasa na nga miliputa déjà ba bi déjà so miliputa mariage kala mini to ke da mariage te na so miliputa te pona na famille ya Karine Mokonzi te batutu ba yebi nga na za Armand Mokonzi te nga na za Tanya Mokonzi te na osomba liputa ndengeni na za pe na invitation na été bon mais nga soki penda ke eza penda ya vrai Karine Mokonzi azobala ou na féliciter penza na obetele penda ba bravo poni ni déjà âge déjà ya ménopause c'est comment on leka na âge na wana fa banda kobala déjà 20 mais lelo na kokamwa lelo soki na kokamwa te mais na mona mneke oui soki penda kotika ba humour na soki kotika ba aventure na ye penda ke mobali oyo azobala ye lelo o penda azobala ye lelo nakolo banetini asepela asapela mobali mo penda ke oui avanda penda na mwasi na ndako se retrouver eza mobala ba délire te eza ya ba sentiment te eza la ba base te pas to yebi ke yeba jeune eza première fois te tout monde a déjà ba jour trop pas biso to vanda ne to lia ne to milana to yebi bo mona pe ba maka mususu o e ute bele maka bele o te boye bo zemi boye bo manga boye bo ekendaka bon lelo na moni lelo penda ke liputa azobala penda ya vrai ya solo na kosepela aza ser na biso to vana ne ozomona tomba lwaka moninga bali fosa nini osepela mais yaya noko asanda aventure te asala nde aventure te soko sala aventure te to osepela po ba age azokomonesa ba age ya ménopause talaka baninga ne lo ba Cynthia Wadol tala lelo baninga na ye ozomona